Sous la recommandation divine de la spiritualité Congo que la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, COSECAF en sigle, organise ce vendredi 22 mars 2024 à l'explanade du Palais du Peuple à 10h un méga sit-in du dépôt d'un mémorandum populaire adressé aux institutions du pays et plus de 100 000 signatures en pétition récoltées à travers le 26 provinces de la RDC exigeant l'abandon de sa forme républicaine et le rétablissement de sa forme royale. COSEC ezali kobenga ba papa, ba mama, ba jeune nyonso ville de Kinshasa na ba commune nyonso esika bozwami. Lezi mphangi COSEC tutalomba kubakongole kabonso baba, mama, vijana, watoto, wakongomani, wakaaji ya hapa nchi yetu ya Kinshasa, kapitali ya Congo, la République démocratique of Congo. Papangi na betu ya Congo. En tout cas, population ya Kinshasa na tina ete biso nyonso na mokolo ya le 22 mars tokuta na bongo na esplanade ya Palais du Peuple. Esika wapi toko déposer mémorandum populaire o toko pesa na bureau ya Sénat pe na bureau ya Assemblée nationale. Le mkintanu tukutegana wana Palais du Peuple. Wengi le 22 mars kwa sababu tutaenda huko ku parlement na ku Senat juu ya kudepose, juu ya kuachia wakubwa wa Senat na wakubwa wa parlement. Tunafanya kazi ya kufanya ba petition. Tobengi Sibino vendredi le 22 mars na Palais du Peuple. Mais ya République où ezali bongo représentation ya système de malheur petoko ta bongo na forme royale où ezali bongo elembo ya système de bonheur. Pour nous joindre, contactez-nous au plus 243 89 92 17 490 plus 243 89 92 17 490. Cordial, bienvenue à tous.